Ale kumanga motema moto yaya. Vuguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru neza bino pardon. Jima sala yolo karata kate. Yana benga gayo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Kebana jago zape so kute nango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jimi mukendi. Umela. KNB ko zape te so kute nango check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote bandeko balandi magazine KNB c'est ngoko ba ke bozali ebele libosa ba poste téléviseur na bino alors bienvenue. Bakino va réagir par rapport à ouverture, il y a ba travaux, il y a comité préparatoire, il y a dialogue, oyo ouverture nango ezalaki mokolo ya lobi. D'abord au départ Eden Kojo na malobana ba ke sans l'UDPS dialogue ezate. Et puis présence ya UDPS yango signifie que dialogue ezali. Mais Eden Kojo a parlé de sa réunion yango, il y a comité préparatoire sans l'UDPS. Ça prouve qu'il est pour quelque chose. Mais comment il est facilité que nous allons satisfaire na sortir les prisonniers au moment où parti politique ou les prisonniers n'ont pas satisfait. Et de deux, aucun prisonnier politique a sali déclaration même na télévision même na radio pour n'abaquer. En tout cas suite il y a décret oyo yango celle que ngai na bimi. Na toyo qui a prisonnier politique mogote a sali déclaration. Ça prouve que babimi na bangote rassemblement sur Kaboya qui peut dire que le 19 septembre est au photo qu'il y a une élection présidentielle. Dialogue comme ça, Torsolani. Rassemblement Koyata. Et ça, la moi, ça, boyino yo, ato sali nyonso, ato bomele nzoku, ato tongle ba immeuble, rien au lingano kayote, ato lena balabala, rien au lingano yo karate. Bato rassemblement bana réseau bango, dans le sens que parce que ba préalable na bango. Qu'est-ce que leur empêche de liquider la préalable nyonso wana? C'est un petit problème comme nous sommes dans plus que ça peut écouter. Le président de la République a signé l'ordonnance que Babima Moutouana Fobima. Le boy comme ça pour l'année. Non, c'est un pouvoir qu'ils mettent un peu de l'eau dans leur vin. Pour ça, bien que Bassala on a n'engagé le parce que parti Moussou les a été dans trois partis minés. Dans quatre oppositions. UDPS, UNC, na MLC. Ce qui deux parmi les trois basatés, ça sert à rien. Suite, il y a plein de Steve Mbika il y a déposé qui contre Kyungu wa Kumwanza sur massacre ya bakassaye na Lubumbashi KNB to sola kina bakassaye on va dans la Kinshasa ba sa biso ba yambi décision na ndengeni. Magazine KNB to kiti a na terrain pour na kosolana bande ko na biso ba kinwa pe bakassaye mingi o ba vivara awa na kin na ndenge Steve Mbika ya porter Kyungu wa Kumwanza plainte na ndenge kala na Lubumbashi ba bengana ka bakassaye c'est wana to zaka ko benga ngo shaba po Kyungu wa Kumwanza zalaka gouverneur à l'époque. Yo de ko tuna bakinoa ceux qui bazui plainte wana o Steve Mbika ya porter Kyungu wa Kumwanza ndenge nini to asali mabeto asali malamu. Malgré Kyungu asalaka makambo wana na periode ya Mobutu, est-ce que Kyungu na kuna na Lubumbashi bakassaye bazalaka les suste si bazali oya zobe misake aki ofunda Kyungu abomisa bakassaye kala oyo nyonso oyo depuis soki 1900 combien ye Steve Mbika azalaki wapi aya komimisa ngo lelo po basala nini babetele maboko balobaki voilà Steve Mbika abimisi dossier ya sika eza dossier moko ya kala un vieux dossier et ces zui barui ozomona ba poussière ya ke ko jwa dossier wana po asala na yango nini babetele maboko bakobetele maboko te soki Steve azana raison a juste signature bakassaye nde batindi ye soki tolingi toyoka ndenge wana soki bakassaye batindi ye problème ezate shaba ezali kuna akende pe kuna na shaba bakende samba na Kyungu tribunal ezaka ka pa na biso na Kinshasa akende pe na shaba bakende kusamba wana aza ko distraire bato zomona na tango lelo makambo salama o bana makambo akala eza distraction atika a charger aluka makambo ezoko bongisa mboka oyo bato bakobonga na mboka
tona mboka tolinga mboka ebonga aluka makambo ekobongisa mboka lelo akende gauche akende droite ça bana makambo akala atre distraction atiko distraire biso eza distraction ye ndeko Steve Mikai refoulement na premièrement ezalaka complicité ya ndeko na ye akufa wana Ngunza Karlibon na Mobutu Kyungu azaka un simple exécutant ye Steve Mikai a profité kofunda Kyungu akumwanza po azwaka reperdement opposition bazoza ba difficulté na ba problème ba arrestation arbitraire po ye pas kota na embuscade wana. Toutefois eza réalité où eza les cas et les cas. Plainte, c'est un droit, on peut l'exercer comme on veut. Il n'est pas dit que le fait d'accuser quelqu'un vous donne raison dans ce que vous dites. Alors, il a tout simplement exercé son droit. S'il a des prétentions à faire valoir, il a tout simplement exercé un droit. Bolandi ndenge bakina ba pesi ba point de vue na bango na plainte oyo Steve Mikai a porté Kyungu wa Kumwanza na désordre et salamaka na Lubumbashi na ba 1990. Alors boyoki pe ndenge bakina ba pesi ba point de vue na bango ya malamu eza que makambo ezotungisa peuple congolais pour le moment ceux qui peut bazoli yango solution eza bien que ko kozonga na makambo ya kala na Kinshasa il équipe partout. Ba famille belé na Kinshasa bazalaka soki ndeko na bango zobela liboma bakipaka ete mais soki azu problème na muto komo na famille na ye ba mimi po ba s'en charger na muto azu problème na ndeko na bango. Comment vous dire qu'il était à moi, oh oui cet homme-là. Kinshasa l'équipe partout magazine Kenbe to sali constat moro que ba famille o bazarana bandeko na bango bazama boma o to benga batama boma bavanda na bango na banzela bakipaka bango te mais une fois soki mutu wana babomi to mutu ke tuti ko mona famille ya mutu aliboma ebimi pona koya kolandela mutu o atuti ndeko na bango mais tant azova na balabala bakipaka ete ba kozwa ete po bazongisa ye na ndako yo ntongi to tuna soki bongo pona nini. Mutu aza liboma bo encadré te botiki avant da libanda. Botiki alalaka libanda bolandela kete. Mais mukolo kozwa problème bino boye ko intervenir ndeko na biso. C'est ça o eza to bengaka eza mabe. Il faut que ça les forme moko boya ko encadrer ka bango ko lukota bango ba place bazali so bobi kaza mon membre famille. Boke otiki so de la CNPP ba encadrer boke otiki ba place moko o eza approprié pour na bango. Eza likama makila. Hein? Ezali kama makila poto kotala moi sora boti liboso lo ebimaka makila ezali kama makila alors ezapelo lokola nzambe tanga bomai batu na mai arrêter akati alobaki akoki ko bomai susu batu te bo ezapeka lokwa mutaliboma azala bande kone balandela ki ata bazongisi bakati yesu ki bapese bilamba propre akozonga ezaka ndenge na bango mais so batuti photo landeleka poto kivakai on néglige mutu soki aza papa ou bien aza maman aza leki aza yaya soki akomi liboma bacentre ezali même na CNPP toyoka ki bakenda kotika batama boma d'autre part à part lisusu côté mosusu pe faute ya l'état mpona nini l'état asachargera na batama boma te neti ya preuve aneke biso ke kala mingi te kaka mikolo utoleka moto aliboma azwi libanga bambi moto moto akoyaki kao soki akufaki ndaoza perte mpona famille sikonda na nga futa moto wana. Alors so bozana ndeko na bino oyo aza liboma ya malamu ezalaki bo encadré to bolukeli ye place oyo ekoki na ye mpona koevite kaka badega Kinshasa et l'équipe partout. tosali constat que bakina mingi bazalaka na tendance ya kocritiquer mutu soki asalaka même métier ke ye kolobaka nga na kosala ngo na hauteur mais soki opesi ye mpe ya kosala ngo ndeti moninga mosusu. Magazine KNB toskiti sur terrain pour nous soigner bakinois concernant bato bazara na habitude ya okritikaka msala moninga omona moninga sa msala eza malamu oka asa elo monta yebe lo te bo pesa ngai na sala mais une fois pe ba opesa ya sala msala ngo akwa ko sala ngo suma be ko lekata ndenge moninga sa ki yango bakinois balobeli comportement pona ngana naloba na okemona ba net batuma ya ogei biloba loba eloko oyebite olingo critiquer misusu pe ba okipe ko sala ngo à propos que aluka ayeba me na ese ya koyeba na po otuna malembe ozosala o critiquer na mutu po yo po koyeba na simana me kuluka koyeba na nde ebe oyebisa musala muninga na kopesa bango conseil muke donc il faut pas kosala ka makambo wana ko négliger musala ya mutu surtout alors il faut s'abaisser
komikitisa kosala oyo monike okoki kosala osali yango ke konégliger musala ya mutu mutu ayebi mama mwawela ate nsomoni ya mama wala nzela anete biso jovane biso na kabina omona ko ya pe boye atuni bino ba pese tamsu pri elo mo boye abano critiquer bino aba ko cha bino mo cher bon vous boye na boye mais so la nele pe bien boye elo mo isa na ngoti donc ta bongo ya va passe donc peut conseil ba ndeko na biso soki vraiment yo za l'esprit wala ko boya misala baninga mais faut tra bien donc faut boya misala baninga so apesi ngai c'est là okoka ko critiquer moninga yana ngo mabeti il faut e ba suko sans enseigner au critiquer moninga parce que yo za la moninga zo ki marcher na ya bi coach la un plus na vie na yo critiquer na miso ba to be si marcher na o be si pe vie ya ye na ba na bolandi wana ba kino ba lobeli comportement wana alors na bino bato o mesana ko critiquer ba ninga so moninga sem sana e malamu bandi ko critiquer bo mais camper ko changer parce que za malamu te et aux appels malamu ceux qui ont critiqué mutu olobi ke ya yi ko sa musala te mais yo pe foi ba musala ngo bon ceux qui peut bino musala ngo to monte ko sopa na miso aba donc ils a vraiment la tina te na bino obo mesana ko critiquer musala moninga so moninga sali musala o critiquer ka il faut on dit ma quelque part pe musala moninga so eza malamu chasa et l'équipe partout ozana mbongo na yo zoluka place ya kosoma mutuka kitoko 3 compagnie azali wana. Par ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la Napi, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Bah, chauffeur taximen va réagir par rapport à la décision au gouvernement provincial à Kinshasa à Zoa qui a interdire ma voiture et à volant droit. Kinshasa l'équipe partout magazine na bino toza awana parking pour na kosola na ba chauffeur na message au gouverneur de la ville a lancé que d'ici janvier 2017 ba voiture ya volant droit et kokota lisusu te awana RDC yango to kotina ba chauffeur ceux qui ba mbi message wana ndenge ni pe décision oyo André Kimbuta a vu. Gérer c'est prévoir, gouverner c'est prévoir. Alors comment expliquer bango mongo azoki mibeko ke bakotsa mituka ya nani balongwe babo mituka Europe ozo Europe ils en a délai lango c'est umeli mingi ça li plus de 10 ans et comme déjà amorti alors il faut que ba mituka ils en a nani asika matata pour mituka ki décision ana il a fallu tango kende ki ofunga la ligne ya Asie ayi sa ba japonais ke bo ça le biso mituka oyo ya na RDC na volant gauche pour et permettre biso selon ba lu amboka na biso ndemi mituka tambola batiki ba côté sango ebele côté. Après un certain moment ba côté et côté le sous-souté il faut to longola volant et longola droite et na gauche maman est-ce que ça la rapenza mbongo wana mutu ko assumer nani dépense wana et que za bango ba autorité bien za individu moko le mutu alors le bataille moi to longola volant droite comme à gauche exact pour yemo la gouverneur yemo azala mutu ko volant droite ebele avant pe que biso yemo la sala na o ayi moko nan André Kimbuta mwana kindi yaza ya biso maloba na eza ya malamu mais ake na Japon abikete à partir lelo bosala lisusu ba voiture oyo ya volant droite te bosala biso mituka volant normal nde ba pekisa ba 207 ke mituka hôtel anebo ekotaka lisusu te bo pekisi pe ba oyo siko yo mutu ake nango kuna ye moko na naza nango mituka ebele ye gouverneur azana ngo ebele bato ebele pe bazaza nango bato politique bake kuna ba bite mituka to so mango lisusu alobi bien eza mabete tondimi yango mais akende kuna asala nini ndenge premier ministre akendaka kuna alobi ke te à partir lelo ba 207 ekotaka lisusu te ekotaka te
ndenge payé akei na Japon habité bosala ka sous ba voiture ya vola droite te. Bolandi wana ndenge ba chauffeur pe ba pesi point de vue na bango na micro na biso alors ekozala malamu mingi na bakonzi ya mboka ba décision o bozwaka kozango bien avant mituka wana ekota parce que bato o bazana ngo déjà ekoposer problème muta banda susu ko dépenser alongo lengo na droite atinda ngo ekoma na gauche en tout cas ça vraiment parce qu'il faut kozwaka ba décision avant que bato basombe loko wana soki muta ekosomba prendre ekoposer problème. Kinshasa et l'équipe partout. Mibali mingi bazalaka soki azotia mwasi litoi eke litoi wana ebeti poto okomona na soki alobi laisse tomber je blague na salima so chera lingi na yanga teo chera komisinga komele sona fungola jonsa maina miso. Kinshasa et l'équipe partout le lot magazine abino to ko solola na bandeko basi pe mibali babisa biso par rapport ya constat to sali mibali mingi. Bazara soka zo aborder moi si to pas ali ko draguer moi c'est que moi soana aboyi na suka beti poto mingi bako ma l'habitude de loba non je blaguer na bana ko kosa na ngai on to ko sola na bango ba biso pourquoi baloba bongo. Oui nakuta na déjà une fois mais une fois ils avaient bongo bala linga yo après na sima nango beaucoup te na une fois lobi que oh non je blaguais on oublie ça nous sommes deux habits mobali nyoso de nature alinga kokoya te mobali nyonso alinga kokoya te do alinga kozala kaka na raison yango zomona soki mwana mbali alingi mwana mwasi eke mwasi aboyi à la fin mwana koyebisa ke non na bande kokosa donc c'est-à-dire que alingi kokoya te azoluka kaka ke donc azwa mwa raison likolo ya échec ana pour que abima lokola faible te quoi devant mwana mwasi ndo mona ka babiloko wana bamba lebele et bah c'est comporter na façon wana MCC ameka ko linga mwasi ya boy et ça lisko so ninda ko sikeo na bande ko kosa est-ce que likambo moya linga muto ke ne ma ko blaguer nango te wana nzalo kuta Botona kola na ndenge ba répondre biso na micro ya KNB alors na mibalo bazana bitu soki alingi mwasi ki abeti poto akosi que non je blague na banosa na nga ba en tout cas fubotika parce que moi sinon sauter oyo ko aborder tout pour ko lingande aza obligé ya ko répondre yo oui en tout cas il faut payer air moko bondi ma rappel des faits sur au police soki pe moi ça boya boxer en tout cas ndima na opo et alors mamboya ka Kinshasa et l'équipe partout. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa en commun. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Artiste musicien Moli a commis un concert vendredi où on a commis la Kassavou. Bon, ça va détail.
Kinshasa l'équipe partout magazine Abino Tozawa na commune ya Kasavubu précisément na avenue d'Ibaya na centre culturel Gezarena et sika artiste musicien Moli a répétaka toye abete la biso un peu masolo ya musique naie et puis après sa biso programme ya concert ekobetama le 27 août prochain. Bolanda. Nga naza musicien, auteur, compositeur et puis interprète, guitariste. Dans la musique congolaise, na diversité na union surtout, c'est-à-dire musique moderne, na sangisi on a musique traditionnelle et puis na sali ba sauce na ngane na sala selon ma goût et puis après epesi musique. Na évolué à na Jean Goubal, donc yende mentor na nga maître na nga mutalakisi nga musalo tina comme na niveau à lelo ke nga mo pena se produire nga moko. Style ya musique na benga molitude mais wana eza plus scientifique mais ceux bat balinga zongo terre à terre ba benga nga yele na yele donc musique na eza vraiment ya yele na yele c'est-à-dire ezali assemblage ya ba musique ebele ya ba contre belé parce que lelo monde eza maboko na biso eza esute ndenge eza ikala donc naza na musique congolaise naza na musique traditionnelle congolaise et puis naza na musique à monde donc ne na on naviguer ndepe na okumbela makambo nanga donc na musique nanga eza lisanga ya ba musique wana nyonso tout programme ya liboso to wana ngo eza ya le 27 août oyoyo to beta concert na Gezarena eza na avenue d'Ibaya na Kasavubu numéro 72 et puis référence facile eza rond-point qui Kipwanza et puis avenue à Bar sans frontières donc so kotika avenue wana donc entre Asosa na Shaba tozawa na kana katikati wana na barabara wana d'Ibaya en tout cas ba o bayebinga na ba o bayebinga te nazo promettre ba onke ba oyo ka musique ya bien na si mutu te a regretter soka ye parce que tolo bango vérité musique nanga eza musique mo okoyo kango na tongo okoyo kango na midi po okoyo kango na pokwa okoyo kango yo moko okoyo kango na baninga nao to po okoyo kango na bana nao to na bandeko na yo donc eza musique moko oyo ezoko exclure batuté mutu tuwa oya a se retrouver donc papa so ozana mwana no congé pe yango ekomi na suka na osepelisi ete oyo kise musique ozata mususu ozomona te musique nini olakisa ye yaka omoni sa musique ya moli omona ke mwana a se retrouver et puis papa a se retrouver mutu moko ta oza gêné moi yoka ke ngana oyemba ye moi papa abalole longi po ayoki soni tamsu makambo na bimicité mutu ta oza gêné en tout cas pour na magazine KNB ya Jimmy Mukendi na équipe na mobimba donc liloba ya roloba eza vraiment nzembo pe kutu na sala donc na lobara melesi na bino nyonso pona manso bosala pona ngai donc merci na ndeko Jimmy merci na équipe ya KNB mobimba pona ndenge bosalisi biso sango ekomela batu nyonso tu ya Congo bato nyonso tu ya Congo donc soko ozana problème oza soki na pasi to oza makanisi kilikili yaka osepela soki mpe oza mpe na mposa kosepela yaka mpe okosepela lisusu koleka donc musique na ngai yango wana kwa Bolandi artiste musicien Moli ndenge abeti masolo ya musique naie et puis na programme a pesi le 27 août na 19h de heure concert eko banda en tout cas boye belé pona koka musique ya kitoko bino bat bolingara bonne musique boya na centre culturel Gezare na pona ko sepelisa matoi pe bantoto na bino Kinshasa et l'équipe partout. Bino na ba particularité na ye abongisi bino actualité Facebook Polanda. Et indaki mabe mokolo ya mardi 23 août ba internet na Facebook bayaki mabe. Ouverture ya ba travaux ya comité préparatoire ya dialogue ba délégation ezalaki ebele. Ba représentant ya majorité lokola Lambert Mende, Pius Mwabilu, Maître Nkulu Kilombo, Che Okitundu.
oyo na suka bazalaki satisfait mpo na début ya batravaux wana. Na kote ya opposition, Facebook ezalaki na mbutu mpo confusion ezalaki makasi mpo na bapro dialogue. Lokola Steve Mbikai na Justin Bitakwira bazalaki absent. Bato mosusu balobi ke UNC baza batraître. Po CG Wanga alobaki baza ko soutenir ville morte mais ndenge nini représentant na bango azalaki na Béatrice. Batu bakamwaki komona Marie-Ange Mouchobekwa, membre ya rassemblement respectaki mot d'ordre ya ville morte te. Jean-Lucien Boussa, opposition anti-Genval azalaki. José Makila, membre ya AR, plateforme oyo eza ko soutenir Katumbi pe azalaki. Albert Moleka, ancien DIRCAP ya Tshisekedi pe azalaki. Sami Badibanga, président ya groupe parlementaire UDPS et allié na Bruno Mavungu pe bazalaki wana. Actualité oyo esalaki buzz eza ndenge bandeko ya société civile batombokaki contre Eden Kojo oyo baza ko accusé que aroulé bango abimisi fausse liste ya société civile oyo baza nde ba membre ya cabinet na ye. Ville morte oyo opposition elansaki na Facebook ezalaki nde guerre ya ba photo. Bamisusu bazalaki ko publier na ba place oyo ezalaki désert. Melanga momosusu ba publication ezalaki axée sur ba site oyo mouvement ezalaki. Mais ba photo ya CG ya PPRD Henri Mova esurkilaki makasi ndenge azalaki kolia nguba na ba jeune pour l'encadrement après ba activité ya ouverture ya ba travaux ya comité préparatoire. Le 4 septembre, match ya République démocratique du Congo na République centrafricaine oyo CAF esengaki ebetama na 18h. Ba internaute bazokamwa ndenge molili eza makasi. Malgré que ministre aza ko rassurer que na aire de jeu éclairage ekozala suffisant. Mais batu bazomi tuna soki terrain kaka nde eza na droit ya lumière. To soki sa actu Facebook ya lelo na ba photo oyo la bouche autorisée a publié ki na page na ye. Ouais, ensemble en mode papa et ses danseuses. Atuni est-ce que eza malamu patron avant dana mutu musala na ye? Actu Facebook encore et toujours Bokolanda. Merci na ndenge bozozala ebele libosa ba poste télévision na mino mpona kozela magazine KNB. Elele komi na suka botikala toujours fidèle na ba chaîne partenaire mpona kozela ba numéro ya siko ezali boya Kinshasa et équipe. À travers la flamme par la com, devenons forts.